ye wana nzambe na ngai tozongeli suka parti wana toza toujours kaka na parti wana. Mwana mwasi ye wana tozongeli kaka parti wana. Azosala système ya mélange ndenge ezalaka na kati ya mélange atie miliki na kuka na pembeni mélange ye wana na kati esengo ewe hey ewe ye wana na kati esengo do asaba mélange déjà obe eza vi malamu oyo bengi vraiment kuka moko ya kitoko vraiment original. Kuka moko ya kitoko ye wana sosa kokalinga sosa kokalinga kitoko yo sengo bandeko mwana mwasi abombeli vraiment mama na ye. Mama oyo abota ye azolia na ye azani à l'aise. Mama yo kodamete milikube ye wana do azokata basozo do nzambe na ngai merci o tala nzambe apambola vraiment ndeko na ngai pambola nzambe tala yo pambolinga vraiment nazolia soso naza na esengo nazolia soso ya kokalinga soso ya kokalinga na kuka original eza mélange kitoko ezopesa tene ye wana na esengo makasi. Mwana mwasi na kati esengo feti kuna mama alali ne pongi ye kota azosala feti na ye. Tala nzambe pambola vraiment ndeko na ngai ngai na otu ozanga sute ye wana adana nzambe na ngai afiniki luputa. Mwana mwasi afiniki luputa sana mtu mmoja azobela azobela na ete azofete feti na sima mama ye wana bimi siko yo osanini ala butu mama ngai naza pongite ayo sa malamu mama na mitungisa makasi apopo ya nini apopo ya scorpion mawa siko nini ni ya kosala vraiment mbongo lokola bato mosusu ezanga neka mbongo siko nini ya kosala vraiment mbongo lokola bato vraiment mama mama boy ezaki toko te mama nga akoka makambo to mama tala nga na omona eza malédiction yo kanga koloba boy te yo koloba busoba oyo te ta busobosoloba na ndeko na yo mama naza désolé siko mama tozoselaka nini toselaka kan mama tala ngai nga baobengana nga kala na classe mama siko tala siko nga problème tika tranquille naza na komitungisa makasi mama na komitungisa makasi tala komitungisa te ndeko na ozane riche ezakala fu na kolima nalobi ya bénédiction eyaka na temps moko ya bien yo jamais okoloba ke ndeko na kozala mbongo te mama okani ozomoka ezowumela mama ezowumela mama nga ni deja azoza mbongo asa deja mbongo nga jamais nga nakozela boye mama pardon mama esinga sala mbongo asala mbongo asala fierité na biso totokela na kati kuna tokelala mama naoyoka na pongi te yo ozoyoka pongi te nalobi nazo tokende nazokomande yo mama kokomande nga te kokomande nga te tika ngai ayo tika ngai awa
nga nazokanisa mpo na fi na ngai yo nazokanisa mpo na nga moko mama tika ngai 1000 kude dolinga na tiko 1000 kude nga nakota kuna na kati tika nga 1000 kude nakanisa fi na nga kasafi na ngai yo tika ngai yo bisala 1000 kude na ngai yo oyo mbele ngai uzaka mbongo te azokunda kuna vide pe akenda yo wana mama tika nga 1000 kude kende na yo tika nga mama nga siko bazobenga nango na baekole naoza mbongo te chaque fois mbongo mama esengeli atinda mbo mama tika nga toke nalobi akomitungisa te toke na ndako toke lala nzambe akosala classe mama nga okenda ngai te mama kala nga eza different kende kuna osambela mpo na mwana yo osala bajeune kuna mpo mwana abunga mama tika nga yo toke lala kuna mama okenda nga olala te mama okenda nga te yo okende tokende toki kuna toke lala mama okenda nga te mama nga naokenda université ngotanga université esenga mbongo mama kende osala kuna chaîne prier mpo na mwana bandeko mwana mwasi asali semblant tango kaka mama abimi matanga okasa na secret na kati ya motema na ye ezali pasi kobomba secret mpo na mama na yo tomoni mpe mwana mobali oyo bapesaki badossier ye wana na kati ya démarche na nzela tomoni mwana mobali ye wana na badossier oyo bapesaki mpo na recherche mutuka mpe yango wana ezozonga en arrière scorpion est-ce que bayebani bango mibale bayebani tolandaka na filme tokodécouvrir bango wana ensemble bakei nini oyo ebombami na nsima tokodécouvrir soki baza bamaster soki baza bandeko tokodécouvrir kaka bango wana bango mibale ndenge nini malamu vraiment o biro na ngai o vraiment biro na ngai obi ngai nasalaka bafere ebele bafere oyo esengeli ke mwana mobali asalaka en tout cas nasepeli vraiment makasi merci beaucoup naza vraiment fier na yo wabike biso mbayo toza bami banda kala lela ofo yo oza mi na nga oui ok oyo esengai nga nakende sikoyo esengai nakende ok masa pesa mbote ok bandeko mwana mobali aye na biro ya master nge azocontemple azotala bandeko nini ezosalama kobanga te kokima te zala wana bandeko mwana mobali amoni foto oyo nani eza mwana mwasi oyo tokufa na mama na ye na moto na accident sikoyo ndenge eza wana bapesanga foto mpo na barecherche ndenge ezalaka mangu masobele est-ce que nazokomona bien to nazomona bien te mwana mwasi asalaki accident est-ce que aza na mobali te aza célibataire basalaka accident na mwana na ye na moto le 19 septembre est-ce que ngai nakozwa ata image opesanga ata image moko en tout cas ngai napesaka image te nakopesa image wana te nakopesa photo te eza na ngai po ete eza vraiment dangereux mais nakopesa oyo etaki osala mi na nga mais nalingi obatela yango malamu s'il vous plaît batela yango malamu oyo ngai nazopesa yo oui nakobatela yango malamu ye wana bapesi ye photo Scorpion insiste bapesi ye photo
bandeko babolingo likambo kokamwa nzoka Daniela ozo sala makamu sebele pa Scorpion Rouge ye wana pe oyo kuna bazolinga bakunda le 29 nini kosalama bondi melanga nini ekosalama titre film ezali bongo Daniela bokunda ngai te bo comprendre film eza matata bandeko mwana mobali ozo okuta na kamaradi na ye asengaki foto oyo bakomi na date akokundama ayekoluka Daniela bandeko mwana mobali ayekoluka Daniela kimokoko bandeko ndaku ya video mutu azate Daniela alimwe bandeko Daniela alimwe akeuwapi Daniela bandeko Scorpion Rouge azobela Daniela azate est-ce que déjà ayebeli to penini toko découvrir na filme mwana mobali azu vertige pasi pe mawa nani akosunga nzoka Daniela akufa na ye asala accident na mama na ye Daniela bandeko mwana mobali azobela Daniela azomona na te nini komeli ngai bileki bingai bikoki bupusa kosunga eza nango mabete fo kosungaka me nakoloba nsima tolanda filme Daniela bandeko Scorpion azoluka par-ci par-là Daniela azate yango penda ko le 29 septembre esengeli bakunda ye na soki na ngai bileki binga bikoki bandeko mwana mba alobi na soki na ngai ngaye nzambe kaka asunga mwana mobali wana sana qu'est-ce que c'est ayebita kosala koboni vraiment nini vraiment oyo nini mwana mwasi apesi disparition peut-être déjà si a comprendre déjà oyo esalami na nsima ape tomoni mwana mobali wana na kati ya service de la nation aosala musala na ye ndenge esalaka na kati ya bulo mwana mobali azokomba na kati ya service de la nation tolanda kaka nini ekosalama nzambe na ngai mais oyo ezali carte oyo madame asakoluka yango bandeko carte oyo ezalaki na maboko ya Scorpion oyo Daniela apesaki na maboko ya Scorpion eko se retrouver awa na libanda ya ndako madame madame oyo ezali carte nde ezokoluka ti oui ozwi longo wapi nazwi yango kaka na coin ka place wana nde nazokokomba na libanda wana na ndako namoni yango ezalaki na mabele wana malamu vraiment nasepeli sikoyo eza su na valeur te nalobi ngai naza moyibi te yango monike ngai eloko nyonso nakomona esengeli ya kopesa yo oyebike ngai naza sérieux naza mwana mosala moko sérieux nalingaki moyibi te yango nakopesa carton na yo merci vraiment madame biloko eza kuna te
bandeko 48 heures plus tard nini esalamaki après 48 heures? 2 jours plus tard 48 heures nini esalamaki? Scorpion wana sa toujours na kati ya makanisi abita kosala koboni réflexion sur réflexion azala makanisi vraiment ebele tolanda toujours na kati ya makanisi akosala koboni réflexion sur réflexion aza mutu moko esprit ye ndenge ezana akozwa nyonso oyo alingi epa na yo apesi yo accès po yo ozala na possibilité ya kozwa nyonso oyo olingi ozwa. Soki yo osalika erreur okoperdre yango. Et puis esprit na ye soki ekundami ye akozwa nyonso epuis yo okoperdre accès oyo eza kati na yo. Bandeko esprit ezoyebisa ye, esprit anganga ezoyebisa ye, donc soki yo osali kaka erreur okoperdre parce que ndenge azana bakokunda ye te. Donc soki bakundi ye kaka yo okoperdre. Nalobi soki nzoto na ye eza toujours epa na yo, yo okozala toujours moto ya recherche okoperdre te. Donc esengeli ozwa nzoto wana okokokunda nzoto wana te. Yo wana na kati ya makanisi azalaki ne na mobali te mwana mwasi wana na kati ya makanisi. Nzambe na ngai, de soki mwana mwasi akundami kaka otobengi na komba Daniela, Scorpion akoperdre nyonso. De esengeli azwa kor wana eya epa na ye afin que aperdre te. Film na biso ezo continue. Akosala nini? Nini akosala pote ebembe ekokundama te? Esengeli azwa esprit wana na morgue, pardon, nzoto wana na morgue abomba ngo na ndaku na ye po na ye aperdre te. Ape tomoni wana na nzela toyebi te so azozwa information soki nini tolanda kaka. Bazopesa ba itinéraire esika kokota ndenge ezalaka. Doso komika liboso kuna omona esika ozokende. Yola bapesa explication epa ya mwana mwasi. Ake wapi toyebi te. Toko découvrir esika oyo akei. Film eza matata. Film oyo eza matata. Bolanda film na bokebi nyonso bokozala desite. Papa kulutu ya film, mama na film bokosepela ngo makasi. Tomonte mwana mobali ye wana toyebi te ayepa nani aye kosala nini awa. Tolanda kaka. Qu'est-ce qui ne va pas? Mwana mobali wana pe azoya na musika po ya koyamba mopaya. Nani wana? Tomonika likolo kiti balakisa biso elongi. Scorpion. Scorpion rouge. You wanna tell you aux environs. How are you? Ndenge nini yo? Naza malamu monsieur. My name is Obiora. Kombo na eza Scorpion. I am here because of... Naza awa pona Ifoma. Okay. Ya promesa te ya tofanda. Mwana mobali alobi naza awa pona Ifoma. Azwi deja ma information nyonso Ifoma ayebeli wapi. Abi naza awa pona Ifoma.
na ye awa pona ifoma donc sadi azawa na pona ifoma apemi nani Ifoma is dead. ifoma akufaki deja He was actually taking her daughter Zara to school. ye azwaki accident ntango elotika mwana na ye na kelasi bango mibale bakufaki le même jour I know. nayebi I came back from Thailand. nauti Thailand 3 ans I got après to her apartment. I was told ntango ngai nakomaki nazwaki deja information esalaki nga mpasi vraiment Zaram, Daniela was daughter. ndeko na ye ya mwasi aza mwana na ngai Daniela Name is Obiora. kombo na ngai eza Scorpion It's called me baninga na babenga na ngai Thailand. Obukuru I was dating your sister. ngai naza kobima na ndeko no ya mwasi Along the line, she took him for me. ye ayebi nyonso esalaki kati na ye So we both agreed. biso mibale toyokanaki malamu Raw. I ngai ntango nakendaki étranger natikaki ye na zemi na ngai traveled na voyageaki on the Watagona street. epuis problème moko ekomelaki ngai Went to jail. nasalaki eloko moko mabe esalaki ngai nakota na kasho siko ntango nakota na kasho Out from prison. ntango ngai nabimaki na prison Mgbe nwoke ji ghọta onwe, I naye decided koyoka bainformation nyonso to pay your esalaki ngai mpa pasi price as promised. ayango ngai na ye awa mpo nazwa information nyonso awa The love of my life. oyebi ke ifoma azalaki vraimen bolingo na ngai makasi nabungisi ye na mwana na ngai Daniela oyo ngai vraiment naza na susi makasi s'il vous plaît monsieur kolela te Okay, sir. malamu kolela te mandeko It was a big loss to my family. eza vraiment perte makasi mpo na famille na ngai Once. oyebi ke nalingaki ye makasi vraiment It wasn't easy at all. ezalaki vraiment facile te You see, you won't understand. yo kokomprendre te Deeply in love. nalingaki vraiment ifoma makasi ndeko na yo That was my azalaki vraiment very surprised. wapi papa na yo papa si akufa Father went to market. mais mama akendaki na marché You people fixed a date for my daughter's burial. ngai nakolinga vraiment nasala feti mpo na mwana na ngai September. 7 weeks away from bakokunda ye le 29 septembre You people cannot do that. You can't. nalobi ngai nakosala yango bafo bakunda ata bakunda le 29 septembre ngai nakosala jamais nakondima mwana bakunda ye lokola soso That I was not there. ngai nakolinga nazwa ebembe namema ye kuna na ndako ya papa na ngai ngai bao nakunda ye It's a defeating burial. azwa enterrement moko ya malamu sikoyo yango molimo na ye kopema vraimen malamu yango ngai nakolinga namema ye na lopango ya papa na ngai nakunda ye kuna Spirit will rest in. mpo ezala malamu esprit na ye pema na kimia Not bury her like a chicken. ngai jamais nakokunda lokola soso Not sit back and jamais ngai nakokunda mwana na ngai lokola soso esengeli namema ye na lopango ya papa na ngai nakunda ye extend it because donc invite my friends. ngai jamais nakosala boye epuis nakoinvite baninga na ngai My late. ngai nakolakisa vraimen bolingo na ngai na baninga na ngai I'm ready to spend my naza vraimen prêt ya kosala nyonso dépense nyonso mpo na enterrement Our father is ye esengeli akundama na ndako ya papa na ngai sadi na lupango ya papa na ngai burial. In fact, I will esengeli napesa ye vraimen enterrement moko ya malamu enterrement moko oyo kosepelisa mwana na ngai mpo molimo na ye epema na kimia oui pardon vraiment that burial date. ngai nalingi vraimen nazwa charge vraimen enterrement wana But we discussed with my mother. mais ezela mama na ngai nakosola na mama na ngai comme ça nakopesa information Please talk to her. ok loba vraimen sola na ye nalingi osola na mama na yo Have your tika ngai nazwa ata nimero na so yo that I will call you when I soki ngai nasola na mama na ngai nakobenga yo yo wana azopesa nimero okay. 6 8 0 7 7 8 ye wana apesi nimero na ye Yes. Oui. I was supposed to do this before I start talking to you.
Nalobia donc esenga vraiment na sala ngo. Donc ce qui maman ye boso na ye comme so benga ngai. Na rotindela yo 500,000 na compte na yo. Après l'enterrement, te wana eza po na compte na yo moko na rotindo 500,000. To sunga yo na makamulo ko sala. Yango ngola kisake ngai na ye awa pona vraiment ya kosunga yo pe famille na bino na kosunga pona enterrement yo kaka donc mbongo wana esaka pona nga moko na be yo so comprendre te na nga eza muta Thailand hein yobi ke mbongo wana eza nga 500,000 wana eza nga oui eza yo banki ni yo utilisaka BIC kombo nani apesi kombo bandeko Scorpio yo wana aya kosala ndenge basalaka kokosa ke ifo azalaki mwasi na ye ok azali mwasi na ye te aya kosala de toute façon po a récupérer ebembe wana est-ce akolonga est-ce akozwa ebembe wana alobi ebembe wana esengeli ekundama na lupango ya papa na ngai esengeli ekundama kuna pete nazala na fierité ya mwana na ngai po na molimo na ye epema na kimia yango tomoni Scorpio asali ba recherche asali de toute façon akoma na famille ya esika mwana mwasi awuta oyo tobengi na komba Daniela esika ya botama na tolanda kaka ye tomoni mwana mwasi ye wana azoteka bandunda azwa na yo zwa nazokaba azwa au revoir etika moko nga jamais nga na kotambula nga jamais nga la tambola par-ci par-là osimba te oyo etika moko nakobwaka nanga mpe yango ye wana atali gauche atali droite akende na yo abwaki yango mwana mwasi azokabane bandunda azoteka te po mbongo eza ebele me ntango akokoma na ndako akopresente mbongo ya mama tomoni Scorpio wana na kati ya makanisi akosala koboni esengeli azwa ebembe wana po te ebembe wana yango eza richesse na ye elingoloba nini na oyo osali nga nasunga yo mpona na famille na yo na longoli famille na soni me tala oyo ozozongisela ngai mabe pardon naza désolé kolina ngai te nayebi ke eza mutu mabe nalobi esengeli ozozwa solution kosala oyo te olingi osala wana keba sala keba bakebisi balobi kosala te olingi osala wana ozwa ebembe na ngai oya nango na ndako na yo po ekundama te sala keba akebisi mwana mobali bandeko mwana mwasi esengeli bakunda ye le 29 septembre le 29 septembre esengeli bakunda mwana mwasi ye wana asala makanisi asala kesikesi akosala ndenge nini akosala makanisi ebele na mutu pe tomoni mama ye wana awuti na wenze ndenge ezalaka mbote ma sœur neni naza malamu merci nini wana osombi ye na marché nalingai vuma na ya na ndako na yo problème eza problème ezali
na zo mituna vraiment pona nini mwana na yo azokaba bandunda par-ci par-là azokaba bandunda par-ci par-là oui azokabwa pema bandunda mboka mobimba na village mobimba oyo ye azokaba bandunda ofele mais ye ayela nga mbongo siko ndenge nini yake lokaba bandunda oyo nga napesaka ye ayela nga mbongo nanga normal tala nga deja na yebiso ye apesaka bandunda dans village mobimba oyo akabaka pe bapesa yango mbongo te yango kana yebiso alobi yango kaka na yebiso comme nouvelle boye akomi vuma Père Noël hey akomi na ye Père Noël mère yo wana azwi information ke mwana na yo azokaba bandunda na mboka mobimba oyo lelo oza fortifié yesu koza immortal na bitango yo kokoma na ndako banda kosopa mai oyo na lopangu na yo na be esprit nyonso wana ya mabe wana ekozala milikude musika donc sopa ba mai oyo par-ci par-là mwana mwasi oyo nganga yebisi ye yo sikoyo okomi immortel c'est-à-dire okokufa te donc ndenge eza na pesi yo po oyo mai oyo eza na kati sopango par-ci par-là na lopango esprit wana ekokota susu te c'est-à-dire esprit wana ekotungisa yo lisusu te bondimela nga sikope deja eza na makubungu deja eza na kati ya mwana mobali oyo parce que na nganga mibale oyo alekaki azoki solution te ya misatu ye apesi solution ye wana azosala baincantation na ye azosopa mai par-ci par-là comme baceremonie ndenge ezalaka na kati ya baceremonie mpe na esprit wana emona na su te na ndako na ye ezali malamu mingi filme oyo kitoko makasi ye wana toujours na kati ya service de la nation na kati ya service de la nation azosala musala na ye eske akolonga mpe tomoni mama ye wana na kati ya service azosala bandunda ndenge ezalaka azokanga ndunda bon après-midi mama bon après-midi ada nayaka Adam problème nini vraiment na yo ngai nayoki information ke yo ozokabwa bandunda mboka mobimba na village oyo mama nazokomprendre te ngai nazokaba bandunda ofele mama nazokomprendre yo te bayebisi nga ke yo ozokaba bandunda ofele na village oyo mama nazokomprendre te o mama oyo eza ngai nakozala zoba vraiment ngai nakekaba bandunda ofele naza vraiment surprise mama jamais ngai nakaba na bandunda ofele te o ngai nakosala bopona nini ngai en fait namta bisoki bongo tala tika eza nécessaire te mais est-ce que yo vraiment ozokaba bandunda ngai te te mama nazokaba ngo te mais siku ndeni ngai nakokaba bandunda yo mona te mbongo na yela yango juste mama nazokomprendre vraiment te mboka oyo village oyo vraiment ngai mama s'il vous plaît tala mutu wana ayebisa asala kebisa mutu wana kebisa ye ngai jamais nakokaba bandunda mama ye wana apesi information mwana mwasi awangani na ye mais biso nyonso ozakomona ye ndenge akaba bandunda sadi mbongo wana oyo apesa mama eza mbongo oyo ndeko na ye atindela ye na compte bancaire na ye mwana mwasi musala oyo asepelani na yango te
koteka bandunda parce que bango ba vivre ami na ndunda sans ndunda et aussi mbate biso to comprendre nyonso na nyonso o expliquer mais vérité ça yo oza papa ya mwana wana te siko biso to yebaki yo te biso jamais to ko permettre yo ozo accord Flash. Yes, boss. Flash. Oui, boss. Let them feel me. Okay, boss. Pesa bango. Oye bomba mikuna. Pesa bango oye bomba mikuna. Nzambe na ngai mwana mobali ye wana Flash. Oto zo mwana za mwana musana na ya zui. Papa zo par na yo. Papa yo zo par na yo. Ye wana azopesa ndenge ezalaka Flash nano esili te pesa susu kote yo pesa akabola par-ci par-là zwa par na yo oyo tomoni ndeko ya mwasi oyo mama oyo abota mwana mwasi te mama boyi na ye. Sorry about that pardon vraiment na nyonso wana. So back to why we are here. Sigonga za awa. The girl in question. Obi mwana mwasi bozo poser question asa mwana ngai. Ngana za la raison moto pona okosa. Tala ngai sikoyo na malgré na kokage kunda mama te mais sikoyo sengena kunda mwana ngai. Na za vraiment émotionné makasi. Tango mama na ya botaki ye. Ngana salaki étranger. Siko ngai na ye awa ndenge zalaka na kunda mwana na ngai na zwa ko. Onga na lingi ezala enterrement ya malamu. Apo molimo na ye epe manakimia. Yango siko na za awa pona kozwa zoto na ye ngai na ke kunda ye na lopango ya papa na ngai. Mais yo balaki mama na ete siko nde na za pre ya kufuta nyonso montane so bosenga ngai na kopesa po nazwa kaka nzoto ya mwana na ngai pona kunda na lopanga papa na ngai yango kango nga nazosenga ye ngo mema banzoto mibale mwana na yo na mwasi na yo te ekosimba te mutu moko to mema nzoto mwana na ngai na yo nani yo tala ngai epi yebisa ngai yo zana mwana mwasi zala na kalma zala na kimia tala yo keba sala keba na zobisa yo keba tala yo ozo respecter biso te na lingi mwana mobali te esprit na ngai ezo simba te na mwana mobali yo nazo suspecte ye mutabomi mwana na ngai mwasi tala sala keba na munoko no nzo sa nabe mwana mobali aza innocent yo ozo ebisege abuso bana yo jamais ko ebise bongo ba père si bazu likonda pour ni o bisebo tala yo ozate mwana ya koko na ngai yo jamais o senta mwana na ngai yo jamais na kanisi déjà si bo comprendre yo sunga na lobi ngani azana esengeli nazwa ka nzoto wana bo comprendre déjà yo kende mutakisi mutakisi yo obenga mutakisi oza mutakisi kende yo oza mutakisi bandeko mama atomboki mwana mobali pe alobelo te mama atomboki oui mama aza na raison kosilika mama benge mutakisi yo kende babengani ye mama bengani ye aboyi kozwa mbongo na ye yo kende akozonga suta tala mutaza mutakisi ye alingozwa nzoto ya koko na ngai na mwana na ngai mwasi ekosimba te jamais ekosalama te jamais mama ye wana tomboki
Scorpion yo wana azosa de toute façon pour à corrompre famille oyo azwa nzoto ya mwana mwasi oyo babengi Daniela. Ezali pasi na lita oyo kozwa nzoto wana okozala à l'aise. Balobi soki azwi nzoto wana akozala à l'aise, sadi nzoto wana ekokundama te. Scorpion fo asa de toute façon azwa nzoto wana po eya na ndako na ye afin que azala à l'aise po richesse wana ezala. Alo ikena kolanda mama na ngai te na nyonso auti koloba azali ka na kanda na alandaki mama na ye te. Obi ke tala ndenge azoloba kinga na moto akisi tala oyo alobaki epa na ngai yebi te bolingo oyo nga nazalaki nango mpa mwana ifoma tala nasoka okomitungisa te nga na kosola na ye. Pardon, soala mama na yo bozwa solution bien. Po nga naza na posa nzoto wana aza mwana nga fona kunde na honneur. Komitungisa te na bolimbisi vraiment. Obi ke ndeko na nga esengeli akundama malamu azo mérité enterrement mo malamu. Biso mibali deja si toyokanaki deja. Komitungisa te. Obi ke ye oza mutu na ngai donner ça na kosa de toute façon pour yo oza solution. Na kotinda 500,000 sous na compte na yo. Pour yo oza vraiment solution bien obundela ngai. Merci monsieur. Komitungisa te. OK, merci. Yo wana o abengi eza mwana mama na mobali. Alobi komitungisa te na kosola na mama na ngai. Mama na ngai akosa toujours convaincu. Okosa toujours nzoto wana. Ye vraiment kala mingi te fo bakunda ye. Est-ce que nakoyeba te esika aza kuna na morgue? Nakoyeba morgue wana te. Ye wana esengeli ayeba esika mwana mwasi azali na morgue po azwa koro wana amema ngona ndako na ye. Tomoni donc Daniela akobenga mama oyo mama Leki. Mama Leki na kombo na Yesu au nom de Jésus. Makila na Yesu mama Leki pardon kokanga te. C'est très important. Mama Leki mili kude au nom de Jésus. Mama yana tu alingi kuyoka te. Au nom de Jésus. C'est très important. Makila na Yesu. Pardon. Makila na Yesu. Yo ala sobenga ngama tu alingi kuyoka ete. Makila na Yesu au nom de Jésus. Makila pardon yoka ngai. Makila na Yesu au nom de Jésus. Oh Jésus. Jésus. Mwana mwasi abungi. Mwana mwasi abungi. Daniela wana abungi. Daniela abungi. Jésus Christ. Mwana mwasi aboyi koyoka ye. Ango pese message moko malamu me aboyi koyoka. Kobanga. Fantôme abimelo boye. Yango sali mwana mwasi. Aboyi kutu koyoka ata information oya yeliye. Parce que si ayebi déjà ça kufa. Kala mingi te fo bakunda ye, ça dit ba okunde le 29. Comment se fait-il mutoza la morgue abimelanga suboye? Au nom de Jésus, Yohana. Mama Yohana pe azosa la sortie azobima. Nakati ya sortie. Yo pona nini ozokela ngai te. Na telemeli yo na kombo na Yesu. Na rabia longwa na kombo na Yesu. Na rabia zala kalime au nom de Jésus pardon. Na kangyo na kombo na Jésus. Na kombo ya papa pe ya mwana pe molimo santu. Na rabia danger sali. Na rabia zala musika mili kude musika na telemeli yo. Na rabia yo kanga nanu.
azoyoka kutu te na kombo na Yesu pardon yoka ngai na kombo na Yesu atomboki na prière pardon na kombo na Yesu na kangio la kombo na Yesu na kangio la kombo na Yesu au nom de Jésus na kangio zala musika au nom de Jésus na lobi na kangio pardon azoyoka ekutu te na kombo na Yesu na kombo musika na ngai na kolmelie na kombo amimwe Nzambe na ngai na kombo na Yesu Masia esprit ya Satan musika Nzambe na ngai aboyi kutu koyoka ye aboyi koyoka comme message ayeli ye talaka fantôme abimelo boye esalaka kobanga ti ye wana abangi makasi alobi jamais naza kutu te na temps ya kosola na yo fo ozala toujours musika dozala toujours musika na ngai Nzambe na ngai filme sa matata Daniela azala message pour yebisa ye mais mwana mwasi oyo aza mama leki na ye aboyi ata message wana lobi jamais na ko recevoir message et ko simba te mili kude musika zala musika na ngai na ba message na yo wana pe tomoni mutuka eke wapi toyebi te baye kosala nini oyo baza bato ya Scorpion atindi bango to nini baye pe na photo comme preuve mbote monsieur tozoluka mutu oyo pesa biso ye bandeko papa asalaka na morgue mais kanga munoko pesa biso ebembe oyo ngoloba nini zo photo bolonga nalobi yo biso zo beta biso bakara tosula biso nzoto tosala posa nzoto wana nabi tala nazo vertibile mpona mbala suka bolongo awa bidenda bandeko papa asala makubungo papa azala makubungu si makubungu Nzambe masasi ezokota te balobi kaka photoshop mili kude batimi papa azala makubungu ya makasi baye kozwa na ebembe na morgue bakoki te babete lisasi boye antibal lisasi ezokota te boya lisusu wana kokata bino na mashete bazoba boya bino basinga na pamba makubungu ezali makubungu si makubungu Nzambe na ngai bato basala ba morgue keba bazala na biloko na bango ya nzoto opere soza na biloko tembe babare bazimba mo dei bakena ngo mais resima azala makubungu yango nde bikisi ye est-ce que Scorpion akolonga est-ce que akozwa nzoto wana fo azwa nzoto wana amema ngo na ndako na ye ebembe kokundama te de soki kundami Scorpion apedre nyonso tolanda baya bango wana bazwi échec de retour baye kopesa information et pas boss ke biso tozwi échec to résulté mutu wana azala makubungu wa makasi bangwana batindi portier akele benga boss portier wana ke benga boss po bapesa information ya zo simba déjà mutu Nzambe na ngai boss pe kala mingi te azoya wapi nzoto tokoki te wabike mutu wana aza na esprit esprit ngoloba nini tomeki kobete masasi ekoti te kutu atake biso tokimi kutu bosa bazoba naza vraiment desi na bino désolé vraiment bossi tosali vraiment de toute façon
mais toko quitter vraiment azala kisi azala makubungu bino sengai ki bo quitter na se bo bamba ye bo beta ye ti kisi wana ko sila hein siko tele bino bo pesa information hein babusoba hein ngala kase bino bo yana nzoto wana ale bino bo pesa kama information busoba hein tala bino biso to kelongo na lobi nzoto wana sengena memango eza ya ngai yeah. I repeat, na lobi ya nzoto wana billion naira. eza ya ngai na kozwa nzoto wana alobi nzoto wana eza ya ye awa tomoni mwana mwasa mini pasteur na kombo na Yesu o mama leka Daniela au nom de Jésus ana tele milio na kombo na bangwana ba prière etoki Holy Ghost fire moto ya Saint-Esprit bangwana bazo kitsa moto nazo telemela nyonso ya mabe eza musika nazo kitsa esprit ya Yesu Masia eza na ndaku oyo prière pasteur atomboki na prière ezo toka na kombo na Yesu na telemela esprit wana eza na musika na kombo na Yesu na kombo na Yesu ye wana pasteur na kata prière eza makasi na kombo na Yesu au nom de Jésus ye wana fire moto fire na kata fire prière si prière mama kokiti alobi oyo komba kamba pasteur po pasteur ndio akotelemela milimo oyo na kombo na Yesu pasteur ye wana toujours na kata prière etoki pona kotelemela ka molimo ya Daniela o Daniela ayaki pona message ayaki te po asala mabe mais mama tellement misu mibale ya spiritualité amonika oyo ayako sala nga mabe bangwana na kata prière aza soba esprit wana aza soba bangwana pasteur azobenga soba Holy Ghost fire bangwana moto bazopelisa moto na kati ya ndako prière sur prière pasteur yo wana koti na kati ya palin asa déjà délivrance libanda akoti sikola ndaku po asala sous prière makasi pona kotelemela sous makasi molimo wana na komando yo zala détruit na kombo na Yesu au nom de Jésus zala musika na kombo na Yesu na détruit yo na ye wana toujours na kati prière etoki démon sur landaku oyo esprit de sa démon na telemelango na kombo na Yesu na komando zala détruit na kombo na Yesu au nom de Jésus zala détruit amen kuna mama leka Daniela je répondre ka amen na kombo na Yesu au nom de Jésus pasteur atoki prière si prière est-ce que molimo oyo kende na komando na kombo na Yesu ye wana toujours azobenga na milimo azobenga na molimo prière sur prière amen pasteur ye wana na kati ya prière merci Yesu Masia merci rabakaraka sheke ye wana na kata prière nyonso eza malamu parce nalobi nyonso eza malamu na kombo na Yesu amen na kombo na Yesu nalobi ndaku nyonso oyo eza na makila na Yesu Masia nalobi demon nyonso te akokota na ndaku oyo na kombo na Yesu nalobi soki demo akoti awa loba ngai nabengama te pa Nzambe mais soki nabengama pa Nzambe demo moko te kokota awa na kombo na Yesu demo nyonso azala musika na kombo na Yesu amen
Yewana. Alors, biloba ngai na sa musala nzambe te. Soki nzamba benganga. Ah, demo koko tateawa. Na kombo na Yesu. Bangwala basali prière. Ah, pasteur, s'il vous plaît, c'est un côté dans la chambre, dans sur quelque chose. Ah, ok, pas de quoi. Maman lobi, c'est là, na côté na kati, na sur quelque chose. Tolanda, nini ekosala manasima. Est-ce que molimo kei? Après avoir kosa la prière, tolanda kaka réaction. Maman koti na kata chambre, nini ekosala na kata chambre, tolanda kaka. Yewana kezo enveloppe. Kao. Mama yewana kao. Ayoko pese kaka pongi. Ayoko pese kaka pongi. Tout le monde pasteur concentré toujours na kati ya prière. Na kati toujours ya prière. Bondi menanga pasteur azana nguya. Mais bengana ki molimo mais tomoni molimo bimi susu. Yo wana bimele fara. Yo esprit mabe yo. Yo ozate na capacité kokota na ndako osala. Ndenge nini yo okoya awa ngana sala nu awa, ndenge yo kokota awa. Nalobi ya zala musika na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Nalobi ya zala mili kude musika na kombo na Yesu. Na telemelio zala musika disparaître na kombo na Yesu Masia. Na sa démonté. Yo za demo. Pardon, yo kangai. Na sa elo mo za très important fana yebisa yo. Pasteur fani silence. Yo olingi nini? Na lingi vraiment osunga ngai pasteur. Na lingi bolongola corps na nga na morgue wana isa kuna. Po mwana mobali moko asa kuna po alingoso wango. Seigneur, vraiment bosala de toute façon vraiment bobundela ngai vraiment. Pardon vraiment ngana sako bimela mama leki na nga pona yebisa ye mais asako comprendre te. Pasteur yo wana yena juste. Alors bi mutu moko ngozo nzoto na nga kuna pona a stylisa ngona ba sacrifice na ye. Ya solo yo wana randa bakasheke shikabarande de pasteur na kati ya prière. Ok, na ko convaincre. Merci beaucoup vraiment pasteur Salango. Bandeko mwana mwasi apesi information pa pasteur. Mama leki azako banga azako zwa ta ko yoka te Daniela. Parce que pasteur azwi ta ko yoka ye. To monika awa azwaki pongi ba ko simbe kaka ye wana asutuki mamola pongi. Ba lalisa kena pongi. Pour aza mutu moko ya agitation. Pour yeso ki aza place on piquer crise. Ye wana bimina enveloppe. Pasteur. Pasteur naza vraiment désolé na ndenge na wumisi yo. Mais na comprendre te ndenge na côté kuna tete fanda. Sengeto solola. Fanda sengeto solola. Yo wana fandi. Komi tungisa te. Azalaki Yesu Masia. Au nom de Jésus. Na wakila na Yesu. Zala kimia. Pasteur. Nalobaki Yesu Masia aza awa. Zala kimia. Pasteur. Pasteur. Aza démonté. Oui. She only wanted to pass in. Alingaki kaka apesa message ou bien une information et pas na yo. Pasteur. How can you say this? Ndeni okulo baboyi. You told us in church that Oibiki mutu wana azeje esprit ya kufa deja. dead people's face. Akufa deja azeje na morgue. Yes, I remember I said something. Oui, na zo se souvenir. Na nyoso soloba. Thought on familiar spirits. Obike ngai na résoudre ba problème ya ba famille ya ba esprit. This is a different case. Mais ka oyo eza ka moko très difficile, eza différent. She said
alobi mutu moko ya mabe aza quelque part alingi asala enlèvement ya nzoto na ye na morgue. Oui. Aza vraiment na morgue kuna. Her body is. Nzoto ne za vraiment na morgue kuna. Oui. This man wants to carry out the Abi mutu wana alingozwa nzoto na ye po asala makambo na ye. Alingi yo ozwa nzoto na ye o changer ngo na morgue mususu. O changer nzoto na morgue. Oza sérieux? Oui. Alors bisoki mwana mobali wana azwi kaka nzoto wana, donc nyonso ekozala mabe, donc ye akozala toujours na kimia te puis akokundama te. What could this man want? Sikoyo ye sikoyo mwana mobali wana lingi nini na nzoto na ye na yebi te o. Alobi mutu wana aza egoiste, asunga ye me ye alingi azwa nzoto wana. Oyebi ke bato wana basa bato bakisi bango bato akisi basalaka nyonso po ba réussir kaka. Peut-être mutu aboma ye te pasteur ye te mutu aboma ye te mutu aboma ye akufaki In a ghastly motor accident. Akufaki na accident With her mother. na mama na ye. Oh ya solo. I remember that fateful day. En tout cas, nazo se souvenir na jour wana. Ye wana totala. I rushed in from the office to pick a document. Obi kenga na sangi na bureau na zuka